Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banana Biso. Voilà, bonjour, 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 bonsoir. Bonsoir Bandeko, et qu'au dépendre quand on a air beaucoup yamba vidéo na biso, bon début à week-end, les lots tous à vendredi le 1er mars, mois de la femme et bandi, Bandeko, tout côté qui na 2024, ou tout canisa qui peut-être 2024, il y aura des changements et tout, malheureusement sur les réseaux sociaux, quand on a janvier, communauté congolaise, tu es battu sur la matière, ni problème na problème. Donc 2024 auto continue na problème sur problème. Or tant to bana oko les alara ke non mbula sika makambo sika. Et yo Adama avec la communauté congolaise mal à la tête. Problème na problème depuis to kota ki 2024. Les lots comme le 1er mars dans 3 mois awa to donc to komana mi ya année, donc demi-année. Voilà, tikete Nzambe aïba ko sunga, Nzambe aïba ko batela, Nzambe aïba ko pesa vraiment conscience, sagesse, intelligence dans la communauté congolaise parce que face aux kendele ya ngote. Je crois bandeko titre na biso bomoni, photo ya miniature na biso pe bomoni. Non zang sa tena nous copie sa merci na bandeko nyonso oyo bazo soutenir chaîne ya BBC Mpoï, ba j'aime, ba partage, ba appel, ba message, ça me va droit au cœur. Nga nazaka mutu pamba. Naza juste peut-être kaka instrument pamba. Alors ceux qui koloba ke non banda ko futa bino na okokate. Alors le Dieu que moi je sers, tikete nzambe wana apambo inanga bino, bozala zala wana bo umela. Voilà bandeko. Kota aimé partager, famille Libota, focus famille Libota. La Chine, j'espère que non, Bozape wana, la Chine, on est ensemble. Le Péchalov, le sako na bino. Badina chunyoso, le sako na bino. Voilà bandeko. Na ina sa mo analyse moi mke na oza vraiment bino temps la été 15 minutes à 20 minutes je crois. Tomona kibiso nyonso hier ezaki mbutu bakanga ki yagola c'était depuis avant-hier je crois. Yes, lobi ba memi e mbala moko na makala. Alors sur les réseaux sociaux batu ba moni kaka keno c'est Belleville parce que ayaki ko finga Belleville je crois na ça qui analyse na nga moko lobi na ba keno so ki pona nga na ndima ki te keno eza Belleville mais ça fait très mal sur les réseaux sociaux bazo citer kaka kombo ya Belleville. Or batu o bakangisi ndeko na biso ya mwasi eza Marina Laba Bijou la reine modero ye a retiré na ye plainte na ye alobi bien que non ye alingite que non atina mutu na makala ye plainte na ye eza plus que non la personne peut-être a signé plus jamais sur les réseaux sociaux encore ceux qui ont ça la sortie médiatique atanga kombo na ye. Alors, et ça la passe ipe ya komona batu bazo ça ba analyse bazo ça ba émission ya koloba kenon eza Marina te eza pe Bijou la reine te mutu aza na sima na bango eza Belleville. Bandeko to solana no pembe. Marina ye moko abimi. Alobi très bien. Ye ba finga ki ye kizengi. Bandeko, ye moko alobi ba finga ki ye kizengi. Soki totali Marina, totali pe Belleville. Baza batu mon côté. Il y a une très grande différence. Lorsque nous avons une différence, c'est-à-dire quoi? Belleville a un savoir nae, a un nenge nae a mone la rabakambu. Marina la bape a un nenge nae a mone la ramakambu. Belleville a un nenge nae o a jiraka makambu. Mais même pe et pas Marina.
Marina soko tali déjà au mona keno yekutu buzoba pe le caractère supportaraté elle doit agir il faut akende na makamwango pe likolo alors Belleville biso nyonso toyebi keno Belleville azala mutema munene soki Belleville azala muto ko funda ka batu na parking de la sala yango alors nga côté na batu bazolo ba keno eza Belleville azana sima wana bozo finga Belleville oui boza na raison akoloba bongo parce que batu o bakangisi Belleville bakangisi ndeko mwasi baza batu o ba travaillaka na Belar TV. N'oubliez pas que non batu nyonso o bazalaka entouré na Belar TV ou encore na Belleville bango pe bazala nini ba finga maka lelo tomoni bokomi tina ko toucher peut-être na ba chaîne oyo ezo lobela Belleville je ne sais pas dans la minute oyo mutu nyonso o aza pembeni ya Belleville il faut azwa ba insulte est-ce que bozo comprendre ngo siko ezana mutu nyonso tout a supportaka insulte alors mutu wana o a supportaka insulte te eza nani eza Marina là-bas eza ba bijou la reine ba o ba fongola ki dossier kuna alors moi eza te ke no bolongola na no Belleville parce que sûrement boko lobaka ke eza Belleville boko benga hypocrite ndenge bomesana alors là ba ye moko Marina ye moko abimi pona kwa ko informer batu ke non ba finga ye kizengi bande kozana mutu moko te akondima ba finga ye kizengi loba peut-être finga mutu kizengi na ba blague bozo blaguer mais obimi sur les réseaux sociaux batio lisang batio micro pona ko insulter mutu moko boy azape na âge peut-être il y a plus de 35 ans oye ko finga ye kizengi azana famille na ye azana bandeko na ye nyonso na kaka parce que andima musala ya ki comédie ça fait mal et ça a passé bande koto ça elango sous commentaire rebelité ou encore bokto ça elango sous guerre té ponanga na okyo lo bakeno parfois et fait wana ndenge bakangi ndeko et kozala peut-être leçon na communauté congolaise na réseaux sociaux na bandeko o bayaka kofinga ba meka ko arrêter ba meka ko arrêter et ko sala bien toyoki ba liste ya batu o déjà basi ba pointer bango soit disant que non bango pe ba okangisa bango je ne pense pas que non ezelo kwa esengo ezelo kwa ya pasi il y a peut-être ndeko ndenge azana prison lelo azana bana azaso yupe na mobali ndenge nazo kana ebité mais ça fait mal oui batu ba osana bango ba cotisation pour abima batu musu ba akobima oui il n'est pas dit que non ye Marina tant bakangisi ye balobi que non kende ko kufa kuna na prison non akufa ta akobima kaka basala ba 3 mois 6 mois une année ba bima ba caméra basala ba une année ba bima alors ezana mutu moko te alobi que non ndeko mwasi akotika libela kuna aobima mais problème eza siko ndenge bakangisi ndeko mwasi tango akobima c'est quoi maintenant bino batu o bofingaka bino batu bolinga ko bebi sa réputation ya batu est-ce que bokozwa leçon soki bokozwa leçon te eza pasi pe mawa parce que likambo ngo ndenge ezokende sous bien te bandeko pona nga il fallait nanu kaka ekende ndenge ke wana po batu ba arrêter na ba makambo mususu tout ça la promotion ya ba artère na biso tout ça la nani promotion ya ba film ya ba star na biso et ça bien to suka wana to kota la ba vie privée na bango te to ta la ba passé na bango te je sais pas Marina la bandenge azawana afinga mi poani parce que aza pembeni ya Belleville asala batu nini bino na ngai toyebite bino nanga toyebite comme pour dire que non mutu nyonso aza sentir à Belleville azo finga ma sur les réseaux sociaux oh eza normal te bandeko mais les gens ne parviennent pas à kosala la part des choses et lo kwango bo fingela ka Belleville toyebite tango ba yaki ko finga Belleville awa soit disant bima na modero soit disant ba pesa ki matière oh nani comédien moko boinde apesa ki aya ko loba ba biloko na zoloba pour par après bozwanini et l'autre côté bota la siko na minute oyo ndeko ake na prison au lieu peut-être batu bazwa mayele to bongisa musala mais difficile à comprendre avec la communauté congolaise batu mususu bazo sopa kaka pétrole que non soki yago la bimi et ko yin la soda makasi to boita za soda makasi mais soda makasi wana se retrouver na makala non soda makasi wana se retrouver na makala parfois bandeko balobaka makambo mususu ekomela kabiso
to ignora kango te to zoka leçon. Eza leçon na bandeko o ba ebi ke no ba sala ka ba sortie médiatique ya ko finga ba sala ka ba sortie médiatique ya ko blesser batu ya ba sala ka ba sortie médiatique ya ko bebi sa réputation ya batu. Soki communauté congolaise bo continue namoni ya Gabi Abimi asala ki émission moko lobby na pourquoi déjà ezaki tard na suka émission ya Gabi azopesa famille Libota mbote apesi SB mbote apesi des abakuku mbote apesi ba Peshalov mbote apesi ba nani ba Dinashiu mbote. C'est quoi cette histoire? Na comprendre en côté. Na comprendre en côté. Elle azo jouer na nini sikoyo wana. Or soki ezaki batu oyo bakokaki kobanda ko telemela ba insulte ezaki ba ya Gabi. Na comprendre te. Na comprendre te malgré le bike non ndeko akobima oui mais na suka nango ayaka ko attaquer ayaka dernièrement awawa kaka semaine oyo makambo ya shalom ya sortie médiatique ya Belleville abima ki pona ko chola yango mais elekeli nga siko na comprendre te nini siko na sima wana tango azo pesa famille Libota mbote opesi famille Libota mbote par rapport à quoi eza semblant ou quoi nazo tuna kaka mutuna ba Peshalov mbote. C'est quoi au juste? Oh makambo e banjo kende mabe. Lorsque bobi makabozwa ko sala ba bêtise bozo ko finga. Bomona ka déjà nde ekenda ka déjà mabe yango na nde mabe te. Comment est-ce que bakangisi mutu nde bino bozolo bakeno makambo e banjo kende mabe? Non, makambo ekenda déjà mabe avant bakangisa ndeko. Façon bino bobane ko travailler façon bo sala ka makambo nde déjà zaki mabe. Awa siko ezake non. Bo ramener siko savoir na bino ya koloba ke non bo bongisa musala na oloba nanga ka vérité famille Libota bo matiselanga kuna focus famille Libota soki pe to koloba ke non ko critiquer Belleville peut-être boya bo critiquer Belleville na ngambo musala na ngambo pa musala nazo mona place bo critiquer était parce que ba film na eza plus éducatif. Ce qui est peut-être Belleville na ba film na ezaka ba film moko azobwaki la batu bonye bo banda ko ya koloba ba film na azobwaki la batu non on le langote ce qu'on a na place boko toucher yete c'est juste o ba benga ka jalousie mutema mabe la grande famille bo mekana nous ko changer eza esengo pete ya komona ndeko ndenge ke prison pona nini pona ko finga. Marina là balobi très bien parce que kitaki ye muto akangisa ki comment est-ce que Marina ya là bande akangisi ye me bato azoba o Belleville azana simana ye Belleville azana simana ye ndenge nini et si longtemps que non ye moko ndeko mwasi balakisi place a finga ki Marina soit disant kizengi asimbela ka Belleville so kisaki eloko bablo mo bongo batuni ye wana azangi eloko akoloba parce que c'est sa voix batuni ye siko comment est-ce que bozolo ba ke non Belleville azana sima wana Belleville kozana sima wana ndenge nini boye baka ke no Belleville ninga zawana aosalela ka yango te batu mususu loko ya ko salela yango te il n'est pas dit que non soki ya salela yango te batu mususu ba ozanga ko salela ba bazana mitema munene te ba osani ba kokangisa problème ninga zo ke na eza juste que non bo changer la façon bo travailler Bastar na biso ne baza plus na besoin ba promotion baza plus na besoin to lobela bango dans les bons sens pour musala bango ekende liboso oyo bino bozo sala wana eza ko zongisa musala ya bastar na biso likambo munene o Belleville sala na réseaux sociaux oyo ndelo ko ngala tuna ka butu lokola moyo na kotuna kutu même pas ba congolais nyonso na kotuna non ka deux personnes nanu lokola ya Gabi na mama Telesi awa se abatami c'est abatami azobima te na toyeba te eza nini parce que ye pe kuna toyoki ke non ye pas na liste abatami déjà ye nazalaka muto makasi te tout ça c'est quoi tout ça lorsque bakangi muto et la kisi sans ce qui bo moto ya batu ou encore façon de travail ya batu eza bien te essayez d'arranger ça bien Belleville azosala musala na ye botike ya sala musala na ye na kimia ndeko mwasi pe kuna SB soki azosala musala na ye botike pe asala musala na ye parce que biso nyonso toyebi sur les réseaux sociaux awa eza koya ya SB koya ya sila kofongola chaîne na ye nde mema ba mbutu oyo
ata jibe mpia nango na wera son bakabwana ezalaka ya boye te ezalaka pe ya boye te ezalaka ya boye te bandeko soki côté peut-être ça fait mal hein? Ça fait mal et ça passe et ça vraiment passe bino boko mona ngo so penene akobima oui akobima atane ba bakangisi ana ba yebi ke non akobima mais après avoir kolala na prison et puis il paraîtrait ndenge Congo ndenge travailler il paraîtrait que non le long de vendredi memaka batuna makala mais ye mema qui est lobby jeudi donc mutuka spécial pour na ye mema na makala to boyite batu bakocha bambongo akobima oui akobima leçon nini bozwi na sima soki ndeko mwasi akozonga lisusu aye susu kosala babiloko wana ezala pasi pe mawa parce que nga natikala komona na ngai comportement on a na réseaux sociaux ya communauté congolaise moko esala nga neti mutu ko sauter façon les gens bazo réfléchir façon bazo sala ba analyse na bango eloko moko ya mukie oyo boki ko solo la dans l'amiable bozui pe solution mais bazo sopa de pétrole ba o matisa bazo nini donc les gens oublient complètement ya ko loba ke non ndeko na biso abima ki aki ko finga bato siko o wana siko bato bazo bosa nango ndelo ko zo lekelanga donc bato bazo bosa na ke no donc attaque no wala ye pa ke neki nango mabete bino kotoyo bafinga pe akangisa kate na uti koloba awa bandeko eza mutu nyonso tute asupportaka mafinga ofingela nga pe mwana nanga kizengi na omema o likolo na ondima ngo te siko botala âge ya Marina bafinga ye kizengi par rapport à quoi siko soki batu o peut-être bazaneti na pembeni ya nani ya sila bafingi pe bango ba kizengi bon mona te ke no eza nango na sens te babiloko bo sala sur les réseaux sociaux eza na sens te soki courant ya bien ezoleka entre Belvi na Marina botika bango na relation na bango. Parce que si la peine en ngambu na aza pe na batu na o azalaka na bango bazala kizengi te to réfléchir ko bandeko il faut tout ça à la part des choses ndeko kangami pona nini pona ba insulte soki ngai nazaki na niveau na keno na finga ka bakangi muninga bongo keno muninga ke kolala na makala ba tiele peza mutuka spécial memaye na makala jeudi ba memaka batu vendredi. Mais na romé la mat na aussi la makasi parce que makamango banjo kende mabe bolo bapte ke no makamango banjo kende mabe et kende déjà mabe déjà et kende déjà mabe siko ezande siko correction pour trop c'est trop voilà bandeko mingi ya kolobeza esute 16h30 awa to kota to la troisième épisode hein. Troisième épisode et avocat. Alors, beau aimer, beau partager la grande famille. On est ensemble avec vous. Bon début à week-end. Bisous. Bye bye. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakoza la Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banana Biso.